Just Congo number one. Ça va? Yeah. Ça va bien. Bonjour et très bon début de semaine à vous. Just Congo vous souhaite une très excellente journée chez vous. À l'époque, le rôle de la femme n'était basé qu'à des travaux ménagers. Et aujourd'hui, avec l'évolution, l'on trouve des femmes qui assument de responsabilités que les hommes. Également, vu la crise socio-économique à Kinshasa particulièrement et en RDC en général, l'on a des femmes qui se battent juste pour chercher de quoi survivre. Tel est le cas de Mama Bipupula, Bazabasi Oyo Bapesango na bango na bokaboli biloko, Masango tel que Masango, Fufu, Makala, etc. Tel que vous le constatez, toujours dans le cadre de votre émission Kinshasa aux 1000 visages, nous sommes au marché de la liberté, précisément dans la commune de Masina. Wenze oyo bana poto ebele bayebeli na kombo ya wenze ya bitabe wapi pa itoyaki ko solo na ba mama Bipupula pour na koyeba comment est la marche de leur travail. Ensemble avec nous, suivons. La crise multiforme qui frappe la République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies a généré un instinct de survie chez beaucoup de Congolais. Dans les cités urbaines comme ici à Kinshasa, une catégorie de femmes issues des milieux défavorisés parcourt le marché pour offrir quelques petits services en échange d'un peu d'argent ou de marchandises en nature. C'est le cas de femmes connues sous les noms de Mama Bipupula qui, comme dans la fable de La Fontaine, l'huître et les plaideurs, aident deux acheteurs voulant acquérir un sac de foufou, entendez farine de manioc ou sac de braise, de s'occuper du partage de la marchandise. En guise de rétribution pour les services rendus, ces dernières cèdent une partie de leur marchandise à la maman Bipupula. Notre micro a été tendu à certaines d'entre elles. Mbongo ezakate mibali tozana bauna bandako tozana mibali basala kate bana bazali misala ezate tozonyokama bana kutu bakomba wumbu eza basoto ko kanga bango pamba pamba yango moni ko luna ekoti na kata mboka oyo biso so nga kaboli bote na koliate mo bana kena kuta ya vandi bana mibali bakomi ba porter bakomi ko loko ba jeune batanga bazali premier natika ndeni musalanga na lela kayango mboka komi ya pasi bitumba biso to yebaki bitumba te to yebaki ko lokoto yo te lela to komi ko lokoto to komi olanda baninga na sima tala bana mibali bande batondi batanga musala ezate to zonyoka ma to komi ko lokota mboka kisasa oyo ezali misala ebele to zamba diama mbongo biso to komi ba wumbu to komi ko nyoka le président Zalia wa to zamba président biso wa to zamba président te ba président bazo wela intérêt na bango bazo wela ba peuple te to zonyoka ba to sala boy mibali bazali misala ezate ba jeune garçon batondi ba jeune garçon ba komi ko luna ba jeune garçon ba komi kwa nzala ayiba biso to salaka sena sali boye yo longa ndambu opesi ngai yango na kendo kolia obia na teki ya 1000 francs 2000 na somi ngai ngato matembele na le ngombe koma ya bakonzi tozana bakonzi te bakoma wele intérêt na bango yango tozolanda bo so na vana se na kokufa na kotela tala nde to konda. Merci maman pour la parole. Mama Bipupula aza mutu moko azalaka na capitalité azalaka na fonte azalaka na musungite aza mama veuve mutu azangi soutien. Mama Bipupula aza mutu akolongo na ndako na ye azangi eloko kolia azangi savon ayoko lokota na nse ayoko yungula masangu ayoko yungula ta fufu mais nasima ko yungula biloko wana nde mukona eloko na soki akozela na motema malamu akolongola ndambu apesie mais wana ya apesie akotala ko koteka akoko memela bana na ndako ebongo savon ebongo mbisi ebongo makamnyo sengeli ko sala yango ntomonike na mboka na biso toza na posa ya lusungi basunga biso moni nde toteli ba toza biso na biso Mama Bipupula ba si veuve totikala na bana mibali bazonga yango tango tokoyungula masangu nde bakofuta biso lokolo masangu ezatebo biso toyebi esko tokosukela te bango bakosomba fufu abengi ngai na yunguli fufu na poni fufu na tie mupanzi na bongi selie après afutinga masangu
babenginga na yingoli yango ata ezosanga ya kopola ngai musali nanga kaka na lokota tina longola ya kopola na pese ya bien na sima aya kufutanga omoni mutu musu akufutanga ite akupesa ngaka ya kopola wana ko ya kopola nena kolesa bana nena kufutanga kwa bato nena ko sele pe mwana ayeba na kusim micro bo atanga ta ayeba to eloko na mutu na ye eza passe pour na biso mais l'état na biso ata le biso ba mabi popula tozo souffrir toza na mibalité nzambe asonga bango pe basonga loni esala yake okoma mama bipopola mobali ya kufi na zana capitalité na zana mbongo te ya kobandela musala bana misali ezate totangisi bana na pasi bazwi ba diplôme d'état mais misali na mbongo na biso ezana ngote siko biso ba mibali basi bakufwa ozana capitalité ozana 10 milité ozana 20 milité yo siko okoteka ndenge nini il fallait woteka na mbongo yo ozana mbongo te yo koteka ndenge nini yango wana tokomi ba mama bipupula to lokota na se to yungulela bato mama bipopola za mama oyo apopolaka fufu po azwa moyen ya kovivre abokola bana na ye mama bipopola za mama oyo mama asombi fufu na ye aye na aluki mama moko boye akaboleli ye bato mibale mpe bato misato mpe bato mitano oyo akopesa ye mama wana mama moko akozwa fufu muke bapesi ye poussière akei ye mpe na tour na ye ake atandi po azwa moyen ya kovivre na bana. Combien de temps au sel déjà na kozala mama bipopola? Mbule bele. Souvenir nini oza nango tout en étant bipopola sina lelo banda kozala bipopola sina lelo. Natangisi bana nanga na mbonga bipopola mwana nanga liboso asisi aza licencié kaka na mbonga bipopola ya mibale aza pe gradué na mbonga bipopola mais basalaka te misala eza te bana nanga nyonso baotanga kaka na mbonga bipopola. Mama moyen to expliquer pasi ya mboka na biso ezali te tala na age oyo ya ngai naza diplômé mais mosala na mboka na biso eza te bozwi ya pasi tala nde nazopupola boye mpo nazwa mwa eloko ya kolesa bana na ndaku poso de kofutela ndako ya bato donc tozomene vi moko boye impossible dollar ezomata tokokolia te tokokofuta donc na nde dollar ezomata nde bakoloba ndako mpe bazomatisa bandako na bango. Alors tosenga mesure moko na bakonzi ya mboka na biso vraiment ba redire pena dollar ekita to pe maka to za la pe bien to se retrouver maloba nanga pena yango wana nazana ebele oloba te ba mama bipupula to mona kaka ndenge bazo débrouiller awa misala ko saleza te ba papa na bandako bazo chômer yango tozo mona kaka ndenge bayaka ko débrouiller mikolo nyonso. Et cause à dû à quoi en tant que jeune? C'est dit à crise, crise ezana mboka crise à makasi misala ezate crise ezana matière nyonso yango zo mona siko ba mama moye ba fanda na ndaku ezate yango moni baye ba komi se débrouiller ba pupula ba msusu bazo pupula fufu ba msusu masako ka po bolo ka moya ko survivre. Ba bona zo ka ba fufu so ba sombi ngana no ka bola bango amwa pushe muke batikeli ngana ke kolia. Musala onde nini nasala ka bo so ba sombi tant ba so mama e ka bola tandisa kinanga na zuka tinanga nazo sobela ona sobela on seke sili ale kamwa ndambo etikali ngai pe na zumu sato sala yango wana. Est-ce que na boka boli fufu wana osala ko vraiment sincèrement que muninga si par moko alekela muninga te na okabaka kaka net mbala moko ya bien ba komi bale ba kepe bien. Est-ce que na ozabi pupula boy o se retrouvera pe ya na mukelo na pia biso ka mwa mukeo oteki ta mwa 2 mois 3 000 ko lesa bana lobi oyeli susu kaka bongo. Oza mama oza mwasi ya libala na mwasi ya libala na bana bakoko papa sala ni papa sala kana yeli sute ya to mo sa misala o donc musala o ka ndem desinga ko sala ndaku yango to lesa to lela ka siko imagine to kopesa mama bipupula biso bato yi mama bipupula bien te kando mo ngana lati boy na eloko na ona ne na zaboy toza na passe soki to lokoti te to golia te tozo ke ko somba babiloko basangisa na mutuka basangisi nguba mbwengi masangu fufu makala nyoso tozo sala kaka po bana na pokwa bazwa ta matembele soki to sali boyete to vivre te de nanzele koma passe nzela ko lekeleza te nanzela ba moto ba camion ba pusu ba chariot biso batu transport passe de to kotambola ndenge ni na Kishasa soki to de moya kotambola ezate moya golie ezate transport remata de ba recevoir ba koma bate
totelema na mituka avant koma topesi mbongo na se soki mbongo eza te moye omata na mutuka eza te tozotambola makolo dollar emate komi 200 au moins kitata na 100 ezomata kaka na 200 tokovivre ndenge nini biso bamama bafo eza te bana batanga misala eza te biso bamama tokovivre lolenge nini pasi moye eza te tozokoka lisusu te tolembi. Est-ce que biloko oyo sikoyo na lolenge ezaleli bambwengi bani ntango olokoti boye osala nango nini? Kasi nazoteka nateki na poni nateki ndambu na memi na ndako bana bakelia. Oza mobali na ndako? Mobali azali mobali musala eza te mobali musala eza te ngai nazokende kosala boye po mobali na nga mpe alia yaya oyo eza mosala ozomona tozolesa bana lelo na kati na mboko ezali pasi soki tosali boye te moye eza te bamosusu baza balocataire bamosusu baza na bisika na bana eza souffrance awa siko minute soki tosisi kopona ya bato awa tokomi na 18h tokoma kolokota masango kolokota lotoko mpo totekela bato balia souffrance ya modele oyo leta na kati na mboka na biso azali be azali te eske bato kola biso bakoki okipe biso bomona biso te tozala bato kola bango te mbongo ya bango ezali kaka mpona bango pamba biso te toza na bana toza na mibali baza te me na ntango tozomona boye sikoyo leta ya mboka na biso valeur neza wapi eza soni mpo toza na bana modele biso ozali ozonyokama leta azali azokosuporte biso te leta na biso ye moko nano akita na ata na terrain na liberté lelo tika nzambe apamba na biloko toye mpo toluka bino makasi baya komona na biso modele biso tozali mpo bayebe te mboko bato azosouffrir tozomona pasi. Est-ce que ozala mpe na susi ya kolongwa bipupula mpo okoma na mosala? Na susi te mpo na nini mama naza mutu te yaya na nga lelo bana batangi soki mosala ezali aloyi mama tika nakutika te bongo sikoyo mwana makoki eza te nga mama notika pona po siko tokosala nini malamu nasala mpo nasunga bana tofutela ndako po eloko mosusu tokosala eza te tolokota ta biloko tolokota makala 20h tozokolokota biloko bango bakoti na ndako balali biso ozali banda mpo bana badia nyonso wana mama eza pasi leta atelema na natala na biso merci yaya mboka oyo tozalaki boye te tobandaki kolia kitoko kotanga kitoko lelo mama tomoni vie ekomi pasi na pasi na age anga na kosala mosala oyo te na age anga na kopopola masangu te mais so nazopopola yango boye mpo na pasi ndeko mwasi nake bilanga solution eza te nake mboka solution eza te naye kozonga kaka na Kinshasa namoni mwana boya bana nzala ya te nakomi kolokota masangu na sa camion po fiske bana bazwa te kola masangu na yebi te na mboka oyo tozofotaka oshiste tofotelaka basi na bana na bango na bafamili na bango c'est-à-dire eza mpo na intérêt na biso te po tomona te esengo ya Kinshasa te tomona te esengo toza na mokili pele oyo ekosepesa biso tozomona yango te tala ololenge biso tozali eske na age yango na kosala mosala oyo eske babiloko oyo eza mpe bato mpe baliaka yango toka yango mpo na pasi mama tozolia mpona okobimisa mbongo te nete ekola masango ne 4000 soki 5000 mais mpona zwa 5000 na somba na mosali na osala omwana ke na zwi mobi oyo na lokoti na yungoli yango ndenge eza boye na poni bingenza nango ba oyo ya moko oyo akopola tosheli bangulu baye kosomba mbula nyonso bakosomba basombi bozwimbo soki eza mpe te olali no nzala oketema mpe na ndako ya motu te ngapi mobali akufanga moya kosala ordrement na bana eza te yango bato yama bakotisingaki ya kosala kaka bisala oyo mpona kosala nini nalandi na mpe naosala mpo nazomona solution moko ya mboka eza te. Depuis kokoma bipupula ça déjà combien de temps? On a que 3 ans. 3 ans. Est-ce que souvenir ni nous en bien que bipupula aux souffrir mais cause à peine ba souvenir je crois. Souvenir eza maman ndenge ça bosse la popoli moi 3 bikolo 5 bikolo na teki 3 bikolo 2 bikolo fola ke ronda ta musuna defi mpiko fufu ozo futa na une semaine nazo kwata ko futa te nazo longo badara makolo ti awa c'est ko ke makolo osongi makolo transport mbongo eza te transport exactement 1000 fois longwa kabini mbangu si Pascal 500 longwa Pascal tibitabe 500 siko 1000 fois zo réseau que faut tigela bana ozo yaka makolo nzoto moye ya pesa te ezo sa besoin de pasta mutema po tozo mona kuta ta sensité bandete sukate poto fotaka ka to makaba so ba mbongo ya ba député baliaka na bango azolo ba mukeboye omoyi misala biso ezo sala biso to mona ka dollar te to futela ka ndako na franc congolais mais lelo ekomi na dollar nesinga na futela ndako a $40 mais mobala nga za musala te kana koyungola masangu azotangisa bana $40 lelo za na combien eza na 200 na 100,000 mais nga nazo kwa kozwa yango te bozela biso solution po na dollar to yebi yango te eza mbongo na biso te eloko nazaki nango koloba yango wana. Comme on peut le constater,
Ces femmes dites Bipupula contribuent énormément à la paix sociale dans la mesure où elles permettent à leur famille de trouver tant soit peu de quoi se mettre sous la dent et pour la plupart payer les études de leur progéniture. Voilà, fidèles amis téléspectateurs de Dias Congo Multimédia, nous voici arrivés à la fin de notre numéro, durant lequel Tolobela Kina Bama Bipupula, Binomo Bolanda qui avec beaucoup d'attention comment elles se sont exprimées dans le micro à Dias Congo. Merci parce que vous avez été nombreux et nous disons également merci à notre caméraman central Serge Monganga, également merci à mon frère Manix Mangombo et toute l'équipe Dias Congo vous dit merci pour votre attention et l'on se retrouve prochainement. En direct de Bruxelles, le groupe Kinebouché de J.C. Mozongonzakesa Aïe le Soussou avec la maison Haute Couture JMB John M. Boston. Coca moi. Le groupe Kinebouché na kacha Bruxelles balobi ba kroko ya solo mokoto ya solo JMB. Yokelengi John N. Boston, GMB, Nakatia Bruxelles. Balobi, c'est l'adresse, l'avenue Louise, numéro 211, Louise Ndé Makambo. Ezalaka ya solo ya solo pena ndenge bayebisi yo balobi mokoto ya solo na etaleli na emekeli yo kelengi na John M. Boston John N. Boston Ndé Makambo. John Boston, la classe, la différence, la qualité. Congolais défouetté. Avenue Louise numéro 211 na ndeko na biso congolais, consommons congolais. Et ya ndeko na biso Kinebouché, oh non c'est magasin ya Kinebouché ezalaka na Congo alors basel biso ngo na kati ya Belgique. Just Congo number one. Ça va? Yeah. Ça va. Ça va bien.